Mbote bandiam de GDTV mafuta sikezalinga bino la grande dame. Nzamba pambolela ngai bino na cadre ya actualité les amis. Libala civil ya honorable son excellence vice-président qu'est-ce que je dis? Vice-gouverneur Koloba. Vice-gouverneur à Congo Kinshasa monsieur Gérard Mulumba otoyebi na kombo ya Jekoko abali âgé de 50 ans. Ah oui, hein? Dans la vie, Naïb Sarabino, pour tout ce qui respire, il y a de l'espérance. Tant qu'on a la paix, tout est possible. Âge, ils ont un problème. Théo, Bandeko, si on a sali émission, ils ont encouragé Moutoumoko, Oko Tula, Mibali pe Batuli Bazali, Mibali Bele Bazo Tula, na Mibali na Basi. Maman, papa, tant qu'on a la paix, moyen, on trop tard. J'ai coco, on a bali na 50 ans. Je koko yana bali na 50 ya makambo abali mwasi na ye kande bomona na bilili libala kitoko ba image kitoko feti kitoko nyonso kitoko ba image ya ngwana kande bozomona talaka vice gouverneur donc soso ezalaki nyonso ezalaki ya komela ya kolia basakani basa ezalaki mama papa trop tard na vie ezalaka nango te ya mwasi mibala malonga basili nano te o lelo basi bakoma désespéro mibala bien bazala asute mibali ya ba responsable bazala asute pour ne pas dire ya mbongo parce que bat bamona rien basi balukaka mibala mbongo bon non il faut pe mobala za pe na ba possibilité côté musuba na mo raison donc je goroye wana vice gouverneur de l'Ochocho ezali po cheza molai mibali basilité mama basi pe basilité papa ya likambo ya persévérer na koyika mpiko bunda olonga via combat nasali émission uniquement pour na célibataire oyo bakotula wa mama tuli wa papa tuli eza langage elobeli toloba ngo kande ezala etula nzombo bandeko nalinga ko sala moi ka na cadre pour émission za lelenge nazo amise na galerie OK otuli te ezaka kena nozwi te ozwi na mwasi ya bien te ozwi na mobala ya bien te nzamba azali esimba nzamba osala ngolu libala koya mobala koya mwasi akoya donc wana ezalaki oyo boomona eza baimage ya vice gouverneur Gérard Mulumba oyo toyebi na tobengaka Jekoko 48 heures. Oui, 48 heures. Ye wana ezalaka ye. O jiba yemba. Voilà. Kasi place kombo Jekoko utati. Nanzemba 48 heures. Est-ce que boye bara? Donc mutu ya babenga bana. Bato ba kombo ya tongo. Gérard zongi selanga pema nanga omema. Oyo ya bomo ye wana 48 heures. Na lembi je crois Mulumba wana bo nzembo jibi mpe na yembe sala mama na succès non yango nzembo oyo sala nini ebimisa papa na biso yebanisa ye parce que babenga yeka na komba Jekoko Gérard babenga na Jekoko kombo jiba pesa je crois Mulumba un homme de bien nalinga tato mingi nalinga mingi c'est un homme de bien un homme avec un cœur en or et a bolingo makasi ya bato bato neti ba Gérard lelo so ko mokonzi na Congo tonyo komate so ko meta président de la République pardon to sepela c'est vraiment une personne oyo a motema kolinga bato namona ba action na trop a profiter epeka na lobelango moke bandeko tata oyo bino boyebi na régime à Kabila juste avant Kabila a silisa mandat na ye awa Gérard azana boloko ando suba makila ayebi ngate tata o j'ai intercédé pour lui le Seigneur m'a mis à cœur ensemble la pona mutata o bolamu o asala moto ganga nde tato abima na bom abima boloko wana en vie azali muto akufa Gérard azali muto vivre te mais bolamu asala ganga ya on a profité
naloba na moto moko bolamu epolaka te. Faites les bien. Bolamu egangaka, bolamu ebundaka. Tata wa asunga bato apasi mingi. Asunga bato apasi mingi. Ba orphelin, ba veuve, asalaka ba don trop. Bato ba yebi Gérard balanda mo ba action na mingi, ba biloko ne mingi asalaka ba yebi. Année passée na Kingabwa na ekuna abima na balabala kabela ba vendeur $10 $10 $10 $10 po ba bakisa na fond ya commerce. Do apesa ba fenéate bato déjà ba sa quelque chose. Aya apesio 10 bandeko akabaki mbongo apesaki penza mbongo pas moins de $10,000, croyez-moi, parce que bato akabela ki y pas moins de 100 personnes. Ngana za amine na Facebook na mona ba vidéo penza ba plus de 30 minutes. 10 déjà par 100. Tout ça na combien? 10,000 hein? Voilà, apesa pas moins de 100 personnes. 10, il faut avoir un cœur hein. Yo entier pesa bien mutonyo so. Batu kokabe ezalara likabo hein. Na yebi lingala mona kini badalo ba kokabe za éducation. Ngana ba kokabe za likabo. Si tu n'as pas ce don au pia na hote. Ah oui hein, yana batu bana ba millions mais pour bimisa $100 pesa mutamona onde mu kile kufi hein. Ouais, apesi 10 eza danger te mais so osangisi na bato belo apesa ki wana epesi combien? Et ambongo belé, c'est vraiment un homme de bien. Ya sala bolamu gangaka bolamu to bikisa Gérard ni te peut ba bolamu sala na tatonda kufa. Et le Seigneur lui a gardé en vie. Aujourd'hui il a 50 ans. Nzamba sali grâce à péché sous sourire à péché moi si bino boyebi bato ba kombo bato ba vie ana bane belé bato ba kili mais certainement vient à son âge déjà se ressaisir na ba gauche droite wana certainement eza sauté et là on se za na temps et là on se za na ngonga na yango yo bana ko sakana za ko bima na basi le lolobi ti na ki mobange o sukapi donc lelo soki abali officiellement c'est que conscience c'est ça li quoi pour ana bane belé azana bane belé ba maman et ça makambo c'est la vie. En fait, nalobe nozana mulaite émission lelo ezali na cadre ya actualité. Vice-gouverneur na biso na komba Gérard Mulumba. Oto bengara Jekoko 48 heures auté ko bala mwasi na ye. Papa komi na 50 ans. Trop tard na vie ezala na ngote o. Nzamba sale ngula zwi mwasi ya bali. Donc on a ipena encourager yo ndeko o nano balite ozo luka nanu ozala mwasi oza mobali. En tout cas basi basilité mibali pe basilité ozwaka mwasi ozwaka mobali ina obondela nzamba peso mwasi malamu pe mobala malamu lokola Jekoko bobala na bosa libala. C'était ça pour aujourd'hui. Bandeko bo aimer bo partager so bozana ba suggestion et osa biso bien makasi toyoka na biso et je suis là. Donc c'est un peu ça. Ya moke oyo tozaki nango to pe nazaki nango ya ko partager avec vous na actualité ya lelo. Jekoko Mulumba, Gérard Mulumba Jekoko, le vice-gouverneur ya Kinshasa, donc après Gentini Ngobilaye hein, après Gentini Ngobilaye et après Mando na ebite so akoma nani so pa kozalaka vice-gouverneur so pa akoma gouverneur so pa akoma ministre mais en tout cas personnellement quand na otebisa bino na lingaka ye aomata penda aomata na ye na suka na suka sénateur asuka sénateur. C'est un homme qui sert son peuple hein. Il sert son peuple, il sert son pays et bataboye Nzambe abosa na bango te. Dieu va continuer à le bénir. Et à ça là qui ça fait déjà 2 ans hein? Gérard Atonga qui babenga ngone non c'est les propagande en même temps hein? Mon maman ndenge ezala boyaka mambo Nzambe. Personnellement il me connaît pas to sola na biso pete bat musuta musuba okansake o oncle nanga o grand frère nanga po azapembe na azapembe non c'est juste un homme de bien. Et on a observé bino bande ko sala bola moi muto olobela yo oyebite. Gérard ne me connaît pas mais talande no c'est les propagande. Gérard Atonga qui morgue atonga morgue ndinga zawana na Kingabwa na ya munene ya bien
babato aboye soki mpenza azwi bokonzi en tout cas aosala makambo malamu ouais osama aza mutu bafaiblesse ezangaka te na bavie ya bato mais c'est un homme azalaka na souci ya bato ouais do bato aboye nde bato akovote bato aboye bato akosoutenir bato aboye bato akolinga. Gérard Moulumba, Jekoko, un homme de bien, que le Seigneur lui bénisse. Na mwasi na ye, libala kitoko ya to tomber le bango ba bonne chose, ba bonne chance. Et nzamba za na bango. Les amis, c'était ça pour aujourd'hui. Commentez, likez, partagez. Quant à moi, Mounou Mbala Sima, de bonnes choses à vous. Merci, au revoir.